malamu epesi somo bandeko nanga en tout cas na olobate lelo penza na olobate na otika tolanda message ya la brine o azalaki bongo mwasi o abomisi ya Jani Faya na otika message to olanda message ya la brine oyo alobi la brine ndenga bomisi ya Jani Faya tozoyo ka message wana awa biso nyonso alors bandeko nanga na pesi bino ka mbote leo na oloba mingi te mbote esika nyonso bozali merci na bandeko nyonso o basutenaka Irsil Botelo TV wana bonjour bonsoir toyebi déjà et dépendaka selon r oyo okolanda biso alors bandeko nanga so zambala liboso otombe na Irsil Botelo TV o s'abonner au commenter au liker au partager nzambalola ako pambola yo molimo ya Jani Faya etika epema na kimia en tout cas toyoka nanu toyoka vraiment conversation oyo ya mwasi na ye eza pasi bandeko na ngami bandeko mibali bozwa mayele tolanda bandeko mibali bozwa mayele message à la brine o epesinga nzoto malili message o boko sepia nango te totsa ba j'aime na vidéo partagez s'il vous plaît partagez partout messenger WhatsApp Facebook partagez partout toyoka la brine nzoto malili bandeko nanga tolanda Troisième moboti asa motuti akeska kenda o sansati kazongi supa na lui la brine azomona nyo ebi muto azana la brine na okondana te muto azana problème faiblesse la brine ngama kama mukanda nzamba olimbisa ngate pona yebi makambo na bino très bien yo moko expliquanga ya fa expliquanga nzamba olimbisa ngane lote ba bilobelo ba bandoso na fai to bandoso la na yote ngana ndoso na fai très bien mais na dernière minute fa isoka zonga kazolo ba bien que presque on la les até mais azomona eleki mingi la brine yo zana mwana mfufu na ndawu ya fa mona ka bébé wana amon la brine c'est pas facile leki dans pourquoi vous comprenez que lo ya fa moni yo moni yangote bref la brine moni fo mona minute lo na pese lo conseil je comprends na conseil au pese pona ya fa ite la brine tanza kina bunda la brine ngana ati ba France na luka yo esimba na ngote leki nanga ta o ngana bukore na bunda pona bana na bino na lubolo la brine on a le bité ko bomia la brine fight bomia fight kasi na lobi boyale kinanga zwa telefone na fight soki mutabengi soki yo ko yamba te luka mutu moko apesa ka famille na ba suite po boyezo bima lokola ndeti ke famille fight esuki na information eloko nazo ko insister yango na za mwana ngana mama makila ya batu leki nanga yoka voilà pesa mwana na ba de voice ba benga poni ngeza ko ya fight ke we makamba mukanda ngana ko kama mukanda jani ke ya ko ya ko mukona ikima mukama mukona motale nicha mamsura ndo bati boye kama munga mama benga ngala istenyo ya ko do te zo pitiko ba ba polisi ba jiba kena ya fight la brine mamu ebisi enya saloba bosko biso to so na fight Tonsani, ponga na sula na fai. Tolo bani ponga na ebi ya fai mobimba nenga na ebi makambo ya fai yo yebi ndenga na bino to solaka. Ya fai na denem to sol ni beli. Yo ebi si mamenga pe ya fai sola kinanga. Po ninga na olobate. Po na luki kimia la brine fongola ka téléphone pour famille ezora suite et suki reste total la programme to eba tozo ya France. To suki ka bonto lo ba bonsko to sani. La brine, yo ebi si mamu obengi bango ke ya fai ya kwa ya kufu kende ba kus. Tanti Colette azole la kuna bazana suite te. Ndeko ya fa ezo benga ozo yamba bango te yozo ebisa mamure biso ebisa mamunde tu yo ngaka oluba buli yo papende ko la ino ko na para na leki nanga la brine ngana la brine pourquoi comprendre maluba nanga ya na te la brine na lobite na momo ngana ko to stress telefone ke ba tu ba benga ngebe na na ta short ya na lobite kasi na ona lobi leki nanga landa lingala nanga bien na za souci na yo na lobi yo vanda na mabele okufeli tata ya bana na yo luka mutu moko pesa ye téléphone ya fai ozo comprendre nga de façon que ba famille na ye bazwaka suite ozo landanga ya pour ceux qui bazobenga mutazo yambate bazana mutu na poto ko pesa bange information te ezo sonner mabe est-ce que vous comprenez nga la brine nga na go ti to bandana benga na biso na bango bien tozo benga na bango kwa da ti la fai ba kena e ba minute ba tozo benga na bango
bandeko na nga tena na fami ata bino bokotela kaka so ya fai eyebi esalanga mpasi omoni eloko esalanga mpasi naosola no labwin onzi okomprena nga mabe labwin nakoteli ya fai te na kondane o te nayebi station na bino de A à Z na dernier minute sana nasoli na ya fai ebele na oloba lingala labwin pourkui nakotela ya fai isi akufi te mama na minute nga na posa loba biloba loba toyebi genre na nga so na bino fongola kamera loba biloba loba meza genre na nga te toluka na okimia na liwa mwana mobala bato eloko nga na bengi mpona sipli oleki na nga sale effort eloko nini yango ya fai ya moi awa po soki ebomisi na oyeba na tele oyo ya moi labwin nde moto moko kakona na mbala tipa mwa boba nalandelaka ye labwin mpona naza te oyebi tioni na tikolo ta na nsima na ngai leki na nga yoka sikoyo nayebi biso eloko ozolinga oyeba naloba nango clair problème eza nini yo ozokanisa ya fai ndenge asala eglise ndenge obimaki bongo kokufa ya fai nde yango wana mona ye makambo ntango ozalaki te ezali oyebi citation ya fai akoma kovivre na basusi tala ta video mo ya fai etindela yango basalaki na bana o batiaki voi mwana fali yo motiaki ya fai azalaki na mpona ye te eshoke ya fai makasi la brin ti azongi wana azomona mwana wana ya fai aza lesi te eleki na nga eza facile te omoni parti wana ozoloba nakoloba te keongana kene otaki na binisa ya fai na ndako nga motu luta liboso oyo ya fai nga koboma bato nyonso na labrin obengaka ngai pourkui ya fai yoka te yaya pourkui ya fai limanda ya fai atombola zeta bambanga na mitu natikala okoya tia fai abima kenda ntango nga na obenge na bi naza bia te mpona bana ya fai azotinga nga bato bazoseka ozomona omoni barelation oyo fale kaka ya fai azonga na ndako na ngai labwin mai se sopani ya fai isi akufi ata tolobi labwin ya fai akozonga omoni makambo eleka eza ya nanga okori olobi eza ya nanga te nalobi te labwin yoka labwin tosola kwa mikolo na mokolo nalobi teke na yano labwin banda obanda situation makambo ya ndako no na ya fai yo yebi ke nga nayebi mingi oyebi yango toyebi yango te napesa baconseil napesa te nalobi teke na yana oke labwin nga na yano to nakomi yano te oza leki na nga labwin nga nayeba yo mpo na ya fai nayeba depuis kishasa tosola ano bien nasalaka fo bozala malamu na ya fai oyebi labwin nalingako makasi ato koboya yango conscience oyebi ke yo alinganga oyebi yango labwin na nde kosala na intérêt bana na ya fai ezala malamu ma chérie nabengako nakotela ya fai te mpona bolimo mpona ngai obike ya fai sa ezonga na ndako mpona bolimo mpona nga ya fai sikolo ezalaka tende na nga te ezali kaki mpo azaki na manche ya place ofanda nafanda na ye tala ye kaka nasole na fai labwin toza miko nasole na fai ya fai azongi mpo azali esika kolala likambo ebomi ya fai azoyeba te labwin yebi ntango ya fai azongi ata bolalaki esika moko te tokende nango bongo aomona yo na bebe wana oyebi kombi osala ya fai pasi nde fai banda obenga ya papa omikala bazotémoigne ya fai tipo mpona mwana oyo kala botika ata batikala na wana ndako ya fai tikala olinga mwana na nga oyo natikela te ya fai nakenda osala bacourse labwin arrêté labwin kopesa témoigne jointe arrêté ya fai etikala yango par faiblesse arrêté kopesa témoigne jointe labwin zala mwasi ya mokolo ya fai aza mobali ya fai citation ezalaki te nga komeka mikiti ya niveau wana so ya fai ezalaki oza conscient oyebi nga ndoswana ya fai yoka omoni zani oyoba oyo bino bomoni kati ezali na situation ya faiblesse ya fai auti ozwa mosala na ye na bato na bango mosala baobenga baolela ya fai auti ozwa mosala na ye afutaka ye mbongo na ye oyo akokai kozonga azwa chambre na ye erreur nasali na vie na nga nazwa ebolingaka koregistre ya fai te na vie eloko nasala erreur so amene koenregistre ya fai nde tobanda oswa lelo mokili eyoka benge bacomprendre erreur nasali mpo naka motu na se na ntango nayeba eteke se ya fai esplikinga makambo ebele labwin ebele labwin ya fai anda osouffrir ndimango mpo todiscute na souffrance ya fai te osi akufi na ye yaya conseil nga na opesa etanke grande sere na yo labwin na bolingo ya nzambe eloko nazo koinsiste omonika telefone ya fai fungola luka motu moko aza pembeni na yo yaya okopesa be oyo kopesa voisin na ngai ya bando ya voilà oyo ezaki information na olobi na otaza na ye pembeni bien oyo kopesa information ke omoni oyo nakangi oyo akonga nazalaka mwa mabe telefone ozomona ya fai oyo na abonema onga moto naoki osombela yango eza
problème te papa bano mpo azangaki yango nalobi mpo na kofinir yaya zwaka tele azangi na ye te mama irene nolikamna uti oloba yapa uti osala mosala panda 5 mois bakuta teneti kutu mosala ni waosala o bafuti nano te akomba omwana nde napana ye nanda bakendani mosala na ye akendaka na ye mosala na ye yaya sikola bwe mosuku okondana bato te makambo ya molimo eza makambo ya molili yaya makambo molili nadimi na ntongo nga naoloba no natiki ya fai nzoto makasi afai na kiti naoloba na ye kudonga na ye singa yo mpe tika na obabingela milana oyo ekita marin te ekita marin natiki avaye na kiti asala live ya paster walesa la bwin ya fai santé déjà eningalaki ya fai ekobela ya fai akomaki na tension ya fai nde kodérange bika mona azomona misu flou ngabi ya fai tension ekotali felo peti nanga makambo eza ebele omoni tension yaka ndeni plus ozokomprendre nde mari ya fai okanisaka nini abi masia nzambe asunga so azomukanda na keka Kongo ya fai azalaki na makambo nga ndoswa na fai la bwin nga nakomaki obligé ya kobengaka ya fai mpona yoka ke kaka mpona sepelisaki mpo tosekanaka la bwin na soli na fai sikoyo la bwin nga na comprena nayebaka te soko ozalaka mundele soko ozalaka na mentalité na nga te soko rezonaka lokola bacoréen nayebaka te parce que loko ozoba ta makambo yengi ndaki ozobenga fefa ekitisa motema mwasi moko bwaza na mobali balibala ekufi azwi zemi aboti azeso mobali libanda papa kitisa kaka motema yo rezona lokola bacoréen obie ndenge nini quand on se comprendre que na ya fali la fali ezaki na bolingo nanga bandai kogoba pourtant ya fali azonga ndako tosowele ebele la fali ndako olakisanga mpe kalinganga atiki o mwasi moko boya ke bota te nga na ya fali tozalaka te yo yebi nga na ete te potopasana topane na ndako osonga ya fali ndazonga etuka koma ekosala effort ke alakisa ngai te soki ndenge nini na kiti aza bongo ayebiki nga na tozalaka biso te tozala ndako mona tozalaka te ntango moko ya moni ke ngai nazwi badesera bana bana bakesera mwasi akufai mobali kafumba kata na explication nazwa badesera mpe na mwana bato la bwin batela kimia omwelo na osenga na yo omonde ata nde obengi bamama lobi banda basorti médiatique no ezala soko lobi etournelako na vinaigre na minute okufeli mobali olingi je m'en fous trop na vileki na nga na pekisaka yo moto avivaka na mofute mwasi mabendo la bwin oyebi nga nayaki zela la bwin oyebi nga na ya France na benga wana peso conseil na France okoblige nga ke mobali na lobi boya la bwin nga na mwana muke te la bwin nga na mwana muke to so ndo nga na ndo so na fai na yeba ba ndo funa so na fai bien ngo so tsanga na mobali na ke mobali na nga lobi to yo moni nga zoba nga na vivre na ba sentiment te la bwin na baki la bwin soki ko na mobali no vomie ko ya te mama oui ozana matanga na me fongola telefone famille ya fai eyoka la bwin oui la bwin ozoke na batu na compréhension moko pas possible la bwin omoni eloko lobi la bwin tika ba victoriane la bwin oto swana dilan dernièrement bazanga na papa na bango la bwin yoka na ebisa yo omoni eloko lobi ke ya fa ezanga kita bande ko sana c'était 5 mois osala musala yo moko lobi ke tango ya fa ekomaki na suka zo kofuta ndaku te yanga zonga kikozonga fa la bwin leki nanga omoni nga la bwin ngana ozanoka bien la bwin yango na lobi boye la bwin
nalobi bomoninga loko oza na bana ya fai labwini nga na olingaka okaka na obengaka mpo na ndo yeba santa bana wana oyebi bana wana nga na linga bango oyeba effort na sala ata na baaniversaire na bango ate ya mokie na tindaka par amour ya yo na ya fai labwini eloko na osenga na otoke mosika te ya fai esi akufi tozala bato conscience no esala labwini vanda moni ata bato baofingo korépondre nanu te fongola telefone pesa voisine ndenge olobi ayambaka fane ya fai toluka na okimia mpo aza mwana bato mpo famille soki baozwa o te telefone ya fai moto azoyamba te otiki bango na silence bazwi baposition te mabendeloko na telemeli yango wana oyo nyonso esalami labwin ata tolobi labwin ata ya fai ekolamuka na esusu te sa kufi na ye toomonaka ya fai na Dylan toomonaka ya fai na Victoriane c'est tout c'est la vie ese kwa kufi na ye mwana mbala bato eleki nango yaya kita leki nanga moto akufeli papa labwi na mona basi me labwi na okamusanga leki nanga muta wanzima bakota bafinga na ndako na za te yesu elbwen omona bilonga mabe bolo bakinga na pomi bolo babongo wana ngoboma ya fight era na aka pona ndimaki azonga kale ko bande bona bakuba bande kondane ngaba yana ngaba baloba bande ona wana so baloba bakambo fale kula kale ilashi kola batela ona bana tubondela pona elo ezati batela ki abondela pona wana admire makasi omoninga petina na benga kosute nakomo prefere na swana fai mpona arte osala nga na longwa allemagne na yeti france na solano nyonso yebisanga fo solananga fo mobali no wana sika zala me nga na ye mpona bomisa likambo wana fai tosola mobali no oza ndeni nyo trete nga ndeti nani wana moninga na lapui nazala yana oloba yango nga na kenda fui na solaka na famille baleki no barespectaka nga makasi famille no barespectaka nga befe ona saso na kishasa na luki bandeko nomona nga nazoba te nalukaka kimia baleki no na kishasa bamoninga mama irene barespectaka makasi baleki no ntongo bopotana se babenga ngai mama irene tala ya labwini bwe nabenga ko napesa conseil mpo na lingio na kiteti ozalaka nokatika na kobengo napesa conseil ata mamba famille na yo labwini luka kimia mpo nozolekela bato labwini luka kimia labwini okendaka na batuma te labwini luka kimia entourage nanga bayebi koza petite nanga me baentourage wana kaka ya ngai so bamoi na opesa conseil te bakokondane nga naza yaya mabe wana fo yebango ntango ozosala babetise fo nalobaka entourage ne komonake petite labrine nalobi te kobomi ya fai nga nakoba mambilo baloba te nga na rezonaka nalobi te kobomi ya fai yoka lingaka nanga baentourage baregreta nde nalobake na ye france labrine ayambi nga te mpona pese conseil kaka entourage wana kolandaka baentourage omonaka te kaka bango bakolobaka iran azalaka grande sere ya labrine nde balobaka pourkui labrine aosala babétise azopesa conseil te labrine nga nazala na congo obwaka biloko ya fai nabengaka nalobani pourkui bosali video wana nga na kishasa nabenga ya fai nasoye na ya fai fale pas pourkui bavandaka na bato ndeni dayo soki oza leki nanga sosali bétise nango opesa conseil te mpo oza leki nanga seke nalingako na hypocrisie labrine opesa ngani mpona pakolo mafuta fo napesa conseil eza na sens pourkui mokili elinga bato babaka na bango vérité te olingi bato baosala bino basentiment osala bétise bazokumisa labrine mama mongala umela azomona ngo lokumu alingi yo te labrine moto alingaka moto ayebisaka motu vérité na nde kosala effort na kosola o nasoye na fai combien de fois nga nasola yo na fai direct na ndako nio moto obenganga ya irani sola na fai bapesaka bato conseil ndenge nini labrine fai nasala nini mama fongola telefone famille ya fai eyoka message 1.3 sili évite kosala bémission ata bafingi yo kanga motema ekoparoma na to so message na mafinga vandolela mobali na yo c'est tout batela bana kola batela o tokoya france tokomona mpo nga na ozala no kaka ato manke nga nde omeatela nga naza no kaka fo nayebaka sante no na bana nazobija koyeba ovi nanga bomba si nayebaki yo nzambe abomba bino bandeko na ngai wana bouti oyoka eza conversation ya labrine na grande sere aza grande sere propre te mais aza kaka
pire ser kande ezala kaka na ya Janify. Donc muto moi so ya Janify nde amemaye epa ya la brine nde la brine pe akomisa yaya. Donc bazakaka donc nakoloba kaka yaya azakaka yaya. Conversation yango wana bouti koyoka mwasi o akufeli mobali la brine auto kufela mobali mwasi o akufeli mobali boyoki bomoni température na ye comment zo solola comment zo loba mwasi o akufeli mobali akufa ki lobi aza mutu mwa vanda na se me boyoki la brine nasi boyoki la brine bino nyonso mwa vanda na se zate muke atelemi ake bongisa chambre muke atelemi na ye ake ko bongisa chambre abongisa chambre bana mabe atelema masala boye mabe asala boye mabe mwasa kufeli mobile agitation totale makila ya Jani eko ganga makila fai eko ganga ana fami na ye ana fami mwa mbala batake mobimba mwa mobala batake kaka boye mobimba do akei ana fami na ye ana batu mususu ngalo baka ana batu musu makila musu baliaka bango bakila musu baliaka bango te ana makila mususu obomisi ndeko na bango yebake yopo olanda makila musu obomisi ndeko na bango yopo olanda ngala na témoignage mo papa lek na biso akufa na Afrique du Sud ba sud africain kande za base ba sud africain mabe azo mwasi muka boma ye na minitio mwasi na koma liboma na fulu mwasi muka boma papa lek kinanga liboma na fulu na minitio ana ba famille mususu oko boma ndeko na bango te ba famille beleza bongo basala bango mabete la brine okumisa na lambela kaeti na pesa ke biloko aoyeba te passion yo kote mobali mususu oza mwasi na mobali na ndaku malgré bokabwana ki deja mobali ayaki ka poza en place ovanda te papa bana na yo atalaka yo okote mibali misu na ndaku atalaka yo boti na mibali kidi qu'est-ce qui prouve que bana 3 wana baza ya Janify eloni elakisa ya Janyana bana mikolo na Congo ana bana mikolo na Congo 15 na poto sans mukanda bana baoke classe bana de ato bakoma mada na classe il faut papa za na mukanda 15 na poto sans mukanda ya Janify atika lozo mukanda te na motea mabala brine obengani mobali muke mobala kei muke mobala zongi ça fait mal ale yamba pa ta famille mobali yango oyoka bango bayoka yo bosolola na minute bana pasi bana posa explication bana droit explication bana posa muto expliquer bango rien eza pasi pe mawa. Merci bandeko bolanda Irsi Botelo TV. Bandeko nanga so ezamba no liboso tomber na chaîne na biso en tout cas. Partagez vidéo s'il vous plaît. Ou s'abonner, commenter, liker ou partager nzamba lula opambola yo. Partagez vidéo pour message yo comme musika. Partagez partout nzambe akopambola yo. Abonnez-vous, appuyez sur la cloche de notification pour que prochainement on rate banalise na bisoté. Voilà, to kutane la prochaine occasion ce qui est azongite. Bisous, bye.